Pepakio na aero na sayo mitema yo kei nigele. Bana mokilomba toujours de tep sarabino chaîne abino Congo Winner TV chaîne au santé Jésus Nzambe batalaka chaque dimanche balobi Congo Winner TV balobi babonné na biso tout beau s'abonner tout monde vraiment ne bozo s'abonner en tout cas merci beaucoup na ba fantou au bolinga chaîne Congo Winner TV et puis émission na mbanga international toujours ne sarabino double Rolex n'engna speaker bana Mike il y a viva et devient c'est le décès d'être tracé chacun de nous et puis ma crainte c'est comme l'homme empêché voir les moments revenus quelle vérité ne peut être cachée mbanga international la pesimbo te pa ya yemo commerce boss Sarah Kabundi la Cléopâtre moi ça le kingolo na mwendo babi 2 fois t 0044 balobi mère boss maman na Gilles Vamonkolo fils ya maman toujours netolo ba kaka lelo na zana invité na bino Soso Lecoq musicien JB piano to beta masolo to yebi ke Soso azaki éprouvé à te ko bungisa maman na ye aswaki mo temps belé 3 semaines faut baza na repos talaka ko ben ko bungisa mama o aboti esalaka pasi ba biso to bungisa ba mama to yibi pasi wana o esalaka mais lelo tozana artiste na biso Soso mais na pesi mbote lelo epa ya bato ba soutenir nga balobi Jason Tembo noir américain aux États-Unis sans oublier ya Didier Matongolo prêtre babi Didier Matongolo na Hollande wa babi petit frère ya Gentini Ngobi la fait na nga ya Didier Matongolo na pesi mbote et puis na moni lisusu sana nga bourgeois international na Autriche naza déjà na invité na ngai Soso babi. Bonjour Soso. Bonjour double Rolex. Kitoko Makas ndenge El Salvatore de la patrie à Lobara. Kitoko Makas. Kitoko Makas Soso babi to mona ebembe souci biso to mona ki donc toi ina passe na motema to perdre maman na biso mambo eleka na ndeni Soso. Donc en tout cas merci beaucoup. Na otoko perdre vraiment o azaki motuya kati na ngai. Donc maman Christine o asale belé kati na ngai donc nzambe abatela molimo na ye persona maman Christine. En tout cas vraiment merci beaucoup. O azaki motuya kati na ngai nazwaki pe temps. Donc ti lelo nazongeli ba activité na ngai na bandaki rep kaka semaine oyo. Donc en tout cas voilà. Merci. Merci beaucoup Soso donc azongi les activités ne yango moni lelo vraiment équipe ya Congo Winner TV to baki lelo photo ya Soso to beta masolo gra chanter au batu to poto balingaka Soso les coq chante Soso tant bat ba mono déjà invité na biso ya Congo Winner balinga ko makasi parce que les kana chaîne autre to yambi Soso chanter moi loko mo ba comprendre que to yambi musicien Soso ya papa chéri JB piano. En tout cas merci beaucoup double Rolex Maramboyo JP Maketo au niveau on a bengaka mufino kwa gal elongona Thomas Maketo Gizi Maketo Zinganyau garçon relax papa bio aibi masolo oyo Aminata ma vie santuara et comme fragile lokola bomo ya ndunda e bale kaboli ngana yo nakomi kokatisa nasinga ya suki ye lokola ngana lingi yo Aminata momie sikre tikana nima etumbo na banzoi yondese ya nzete na bombana kana tango ya moi mbeto nangana lalelaka na tango butu nakona na bomanaka soki mvula ekonoko Aminata tu es plus secret tout miel
awayo kei na yo ma chéri o explose nga na ba etemperi pe badanje butu moi mobimbeseli nga na nzoto likolo ya kozela kayo sila yo sundolanga na rempwe ya misere vatire destination ya bolingo nazo apie Aminata yebisanga na yeba esika nini yotianga na irashia ba pense na yo Silara yebisanga na yeba esika nini yotianga na irashia ba pense na yo Okomisinga lokola motuka ezanga frein na desana divorce to petike ya train ya moto asi ya koprustina ye pourquoi zo multiplier nga par 0 sila nanu na kufite rêve avaki mais soit trop tard Bovike Nkunga Avatar Aigle Royal donc na musika Papi Bapoma. Donc voilà double Rolex Masano Yangwana Sarah Kabundi Sayo Mawatro donc merci beaucoup. Merci beaucoup Babi la Cléopâtre Sarah Kabundi mère boss et puis fondation Sarah Kabundi kala mingite maramozo banda po nsembe feyembama ba bozana ba soso bo chavwa taka des points au bois capo marambu et la sapendazo ezokende toujours venanga débris no kabango prêtre donc na François na débris no kabango ya débris no kabango le karabango venanga puis na monument sananga JR de Metz Nzamba design JR de Metz Nzamba design masana kalatro ya débris no kabango to salara ndenge to sola le loto moni wenge BCBG toujours balle de match mais babi ba concert réseau betamaka tote comme on a voyagé à Lubumbashi papa chéri babi a beti bobuka Lubumbashi mambe les gars ndene donc ça dit que double Rolex BCBG est sa machine à musique tant que El Salvatore de la patrie à Motopambaza, BCBG toujours en marche, donc concert et les gars qui toko, batoto à Lubumbashi, donc savora qui la bonne musique, bayoka qui pe basepela qui bayoka qui baline papa Chira qui nagi nango, baya qui na bakilelo, bayoka qui bestre à balle de match, donc basara qui donc à l'aise quoi, donc toko même balongwe Lubumbashi tant baya qui na kinia wa to savourer chetemba malgré tout nazaki éprouvé chetemba éprouvé ton mère a Kofi yango moni monanagité yango na monanagité donc chetembe les gars qui à l'aise toké na champagne bar à l'aise maboko bank tetendai ya maman Rachel Fouta azalaki wana consommer qui a vraiment la bonne musique et les gars qui à l'aise toé na Gistar donc mokonzaba wenge toujours ville et ça na maboko nae mutako ta ville teka zo fongola donc tant que papa chéri bin Adama l'homme qui a mis l'eau dans coco toujours en vie donc ville et ça na maboko nae merci. Merci beaucoup papa chéri l'homme qui a mis à coco babi ville et na maboko no toujours balobi disque balle de match oh ba fan bazo c'est là vraiment ça fait longtemps en tout cas papa chéri batu bazo c'est là balle de match parce que pas fan ya wenge BCBG ba ça na posa ba savourer ba consommer pe disque na bang auto ki ba nsembo ya ba tete ndai maboko bank ya maman na biso Rachel Fouta et puis tant oboki tete ndai na rappeler ce ko vienanga apôtre miracle mutamakambu parce que tete ndai a prière en église ya apôtre miracle voilà ce ko vienanga en tout cas dimanche na ozana y déjà fona ya mepe na émission apôtre miracle babi lobo konongu ya donc ave moko bo azaka social azana souci ya bateau ba souffre en tout cas nzambe apambolo to kende vraiment album ya balle de match bafan bazole la fort sortie officielle à bas des matchs balobi soso to c'est l'angokan ça dit que double Rolex balle de match disque est vraiment déjà fini disque silaki toujours c'est la kaka accord yayemo El Salvatore et le mona manager naie balle de match et ça disco monde entier c'est la cas donc toko bimisa nga bongote tant que tozana nous toyebi ke papa Chira yebi ke maramni nazo sala na wazo sala yebi terrain ndenge eza eloko nini na rosa na minute to moni Teresa eza na malele terrain pena ba disque ezobima lisusu te terrain ba disque ezobima lisusu te yebele za wana balongolango te
ba archive eza wana na Congo ba champ d'œuvre eloba yemo papa chéri ezana nwana na balongoli yango te biso to sala makambo mbangu te to sala to tche disque koti na marché bana kin bazui ba message na bango et consoler bango balle de match bientôt là bana kin bozala no patient bozwa balle de match tant que boyo kaka o ezalaka déjà boyo kaka ngoti lelo silate toujours en marche ça Beazodege mon Europe singa ekozala jamais égalé atabaka belinga tout est construit banque d'amour na yobea c'est mon cœur kabelanga bobolingo tous les jours la kola dime Europe sakanga lomingo ranyoso na ekleza Beazodege Pasia lokolo na sapato te mwese moko société yoza sete moya pasi nanga avana ya promenade na bandoto na yo donc babiloko double Rolex pour longwa ba evre moko donc yango nazolo ba toujours papa chéri nzambe abatela kaye na ba inspiration o apesa kaye donc eloko tenenga evre na papa chéri na apesa pena papa chéri banzembo iya bandi makambo utakala abaniongo kala za compositeur a composaka na ye pe bato pe bayaka pe sora mone loko moko azui ya bien abakisi pe ba oya ye parce qu'on a des matchs qui ont intervenu dans banzembo nino sali ba vocal combien parce que bato bazo zela balibi moi le lo pena photo yembi so pe moi biloko pena ba des matchs parce que babi soso grâce santé tenoris et makasi babi banda Emilia Longwa wenge BCBG yo so charge wana bon ça dit que double Rolex na rolo bagé to beta ba masola wenge ya be Emilia wana bango baleka wenge na momo eza wenge ya ba coq chante wenge ya ba coq chante ba vena bino baleka ba devoir ba pesa pe ba devoir to sola ba masolo ya BCBG bon chic bon ja o to za lelo kilelo elobio kilelo to sola masolo kilelo donc to beta masolo bal de match nenge to zo kende nenge bana kin bazo zela bayo kalrola Cédric Beto que bolingo comme ba cadeau pe ba tendresse JP Maketo naleli oya bébé Maria meye ngana kotika yote pona yo na koboma moto donc banakin bazo zelande ba JP Maketo au niveau vraiment na JP Maketo au niveau na Oliate double Rolex Oliate Olia ça dit que JP Maketo elongona Sarah Kabundi donc bangonde basimaki ngai pona matanga ya mama na ye moko vraiment na ko respecter avec tous les respects El Salvatore de la patrie. Papa chéri to ki babi paquet à makase koya ki banini jibem pia na leader taraya sola déjà. Donc merci beaucoup mon boss El Salvatore de la patrie nzambe abakisilo ebele na o sala ki pona ngai. Donc tous en média na rolo balobate donc reconnaissance si El Salvatore nzambe abatela yo elongo bongo na ba collègue na ngai ya chef Sege Mignon Maniata, monsieur le maire Tsukamundu. Moi Nzambe on a lobaka lokola nzoko. Mokonzi na chuba wani donc Nzambe abatela. Balabi Mignon Sege lingaro makasi chef na bino. Si alingara ngamoko te tozebele donc ye aza lokola yaya liboso na libota quoi. Chef d'état-major. Donc si yaya liboso na libota yende fois yeba okamba bandeko na ye donc azara na mutema wana ya partager ya solola Sege Mignon Maniata donc kitoko makasi vraiment elongo JP Maketo Sarah Kabundi Thomas Maketo Gizi Maketo Shela Mayuma na bosanité Shela Mayuma les boss Shela Mayuma patron Shela papa na Darius et Dariana elongo na boss oyo nzamba salisika bato belé na bayebite tango ba comprendre boss nzamba salisika Pati Maluasa zaka donc nzinga na boss Shela Mayuma donc à diagonale quoi boss Pati Maluasa merci beaucoup balobi Denzu Makela boss balobi deux fois Denzu Makela boss en tout cas na soki ba koli au senti vraiment Denzu Makela za social la linga ba artiste ba souffrité ba plan sur chip na agence na tirki
wana mardi jeudi déjà Denzu Makela koli tout batinda ngana na ozwango na donc fele quoi donc Denzu Makela nzamba pambola bolingo ne to linga yango wana babi état de droit mais ya linga ni batukala donc en tout cas boss Denzu Makela nzamba pambolo donc ozala vraiment na mutema nanga to betaka masola balle de match to ke lo moko bobanini mo ba bilo balle de match o sala biso be pour ba fan ba lelo penda so fayemba pour ba linga tsoko yembe sala ba fan bien. Merci beaucoup double Rolex babilo ngo to so boya robeta beta ngo po ba ko moyiba iba donc no beta susu ya collègue nanga Didi Kalombo na pesi ba mote sikaza wana nzembo na ye Chinois toujours fidèle à changer pays jamais à balara c'est mon sousou Kenzoyo trahi no dodring ya bolingo so swali bosole la kamisa to muino wangani nonga ye donc bazora ba bestre nango ndam so tonte ba so na album ya balle de match osali combien de vocales oh papa chéri piso chance ba plaisir na auto sala vocal moko déjà awa donc ne nzembo ya confrère nangai sunda base personnel nzambe abatela molimo nae mbolingo etambolaka na trois misère confiance tendresse fidélité mwangondo esalaka bien na bolingo Patrick Eboyo ataba mpiaka na kondima koza toujours na service na yo ataba bengi ngaye tulana kanga matoi na bilobela ya bato présence na yo ngaiko très à l'aise espoir nanga na simba na mbabone pourquoi ngate pourquoi casser bango Denzu Makela na motema na yo na salake stage na bosana kake liwa existaka chéri triple billet chéri triple billet nanga chéri triple billet nanga posa na yo nanu esilite o Patrick Eboyo nzete ya mbila nazobanga basilisa peti na yo chéri triple billet chéri triple billet nanga chéri triple billet nanga posa na yo nanu esilite o jipe maketo au niveau nazobanga basilisa peti na yo donc o tout ba extrait ya balle de match Denzu Makela na gina jipe maketo au niveau donc bangonde baza ba yangai kwa batika ngai te toujours lisu likolo lisu elongo aso matadi chef coutumier aso matadi le presse aso matadi malembe donc Eric Lutumba les barreaux fleuve d'argent Cédric Mabele confort gabarit Gachel Kisoka ebi masolo oyo Chamberton donc Aïbi Masolo aussi. Gachel Kisoka babi prêtre babi deux fois tant tout le monde a Gachel Kisoka tout le monde a Denzu Makela boss bazala kawana toujours Gachel Kisoka babi prêtre sur la rapé bien toujours Nzambe apambolo toza ensemble balobi lelo balle de match ba faina bino bazoze lango fort et ça la ronde ni lelo wenge BCBG ba pesa soso espace OK ba musicien tout ya wenge na sala na ba opé mission ya wenge BCBG toujours ba sepela na soso et ça la ronde ni donc ça dit que BCBG tozana bolingo tozana bomoko donc BCBG eza orchestre moko etambolaka na ba structure nango ngai ça dit que ça la ngai kitoko makasi nenga pe na linga bango ne bango pe balinga ngai donc balle de match eza disque oyo ebandi kozelama donc banakin ça dit que bozala patient boyoka ba bonne mélodie ba mélopée ya bien banzela papa Chiraki donc bo comprendre gaka bo ndenge na nzembo moko boyoka ndenge ayemaki ndenge azolela toujours kwa boyoka ndenge lela banzembo ebele bomemelanga miso ya kolula bokanganga na motema ya koyina basusugi mokonzi yengo
omemelanga miso ya kolula yokanganga na motema ya koyina basusu gimokonzi yengo lelo yokotisinga kikumbi ya bolingono nakozela yo mokolo yokoya ye lelo yo na baninga tokei mboka mopaya zamba ebale sobe tokokatisa na ndimine sanga ya pasi ye amotema na ngai ya mawa yaka ye amotema na ngai ya mawa zonga ye na motema na ngai ya mawa gimokonzi nakokaka nanga kolinga lisusu te natikala kutu na mawa na yo nakoma nanga kaka boye gimokonzi ye kitoko toye jama koe mawa nanga Merci beaucoup, c'est Soso. En tout cas, tu as senti Guy Mokonzi, tu as bois qui n'a moni vient dans Guy Mokonzi, n'a moni petite sœur propre Karine Mokonzi, la baronne, il y a Guy Mokonzi, on a vu un abisso, partout à un ami qu'il y a Guy Mokonzi, toujours tout le monde a bien banzembo, on est ça vrai, au papa chéra banda koyemba déjà ba Guy Mokonzi, kala déjà donc moi na boss, aza boss il y a Guy Mokonzi, toujours nzambe apambolo et puis na so mona lisusu ba bi debris no kabango venanga debris no kabango ba okokatse parce que venanga debris no kabango ba déjà su charge Marambango Didier Matungulu ya Didier Matungulu ya paso ya tokomi na suka émission na biso conseil nino ko pesa na bandeko batali émission puis na ba fan na bino o bazo c'est la balle de match et puis na numéro de contact na yo o pesi bango message nini Sadike merci beaucoup double Rolex mingi vraiment conseil kangane na osenga bango nde ba conseiller ngande trop na yo ka bango. Donc, on a sa numéro plus 243. Binonde remarque na binongane na royo kayango. Donc, plus 243 Moufino ko JP Maquette au niveau 89 61 35 323. JP Maquette au niveau 61 35 323. Soko bengi ozwanga moko biroté. Donc, yo moko yamba. Ça dit que bino ba mission ba danger ba bengo bo pesa ba biro ba bibse no makam toto sola na autant bengo zwina na jio moko te nga ebike double Rolex mais ça ba tu me soupe bo pesa te nga pesa mutu te nga mo na ya téléphone donc ça dit que Mao Tchétchoum Papi Chora de Londres Papi Biba mais c'est le maire de Bomo Papi Biba na zongeli susu mais c'est le maire de Bomo Clara de Bruxelles na sirvier Clara de Bruxelles na osengo numéro no pesa numéro Clara de Bruxelles te ave na Clara de Bruxelles kala fort avec Clara ya Clara de Bruxelles na sûr que via Olobaka donc Clara de Bruxelles mon vieux Clara de Bruxelles on a fait moi sur la bien mon vieux Clara de Bruxelles allez ba mon effort mon vieux Clara donc bolimi si mon vieux na leli Clara de Bruxelles na bo santé partout en direct à Londres partout ya bawolo Manu Alberto Pecho Buengo Landry Mila père des jumeaux Manu Alberto père des jumeaux bientôt là Manu Alberto tozo salano awa donc d'ici là donc Manu Alberto na ebike babilo kwango lobako zoya na ngoyaka na ngora mala moko donc voilà bambote na bino tout conseil na bino nazo zilara na oyoka numéro ya ngwana merci. Merci beaucoup balobi Pablo Escobar akenda mon père Pablo Escobar akenda donc yewana Anderson Yimbi kolo makambo et puis na moni président Bofira Ngenge toujours na pointe ser nanga Irsil Osolanimi na France na peso mote mon veilleur Eric Ekouchou prêtre boss babi Eric Ekouchou le karabango venanga boss aotika la boss Eric Ekouchou Nzambi apambolo Stéphanie Samu Fifi Samu Rena Samu ba fi crédible toujours ne tolobaka ka émission manga Mbanga international Jonathan Ngaya caméraman de guerre beta bangotu babi mema biso na finale toujours babi galon s'impose Koko Mobutu monteur international au sala boulot puis mère des mères donc Sarah Kabouna en tout cas mes condoléances donc te ko perdre de konabiso donc Toto Christian en tout cas ça la biso tout passe vraiment donc tous allez qui non a guerre parce que babi baye barabatu malamu na tango passe tout monde qui fuma ba photo tout monde ba publier et puis réel azaki on a joué ba image donc ba
tala ngokuna donc ndenge zala kaka en tout cas ba fan to bolingaka Congo Winner o bopesa biso confiance bo s'abonner ebele donc et puis bourgeois international et puis Jason Itembo noir américain puis venanga de Brino Kabango na bosanite JR de Menz Nzamba design babi prêtre na France wana na Paris wana na bosanite babi bo s'abonner ebele de Brino Kabango puis Kajulu Samba moi ça pembe na France wana na otiki la pina soso micro asaka na poto comme na suka émission Jonathan to otiki la pina soso abeti la psilo suka po to kabwana awo to pepakio na aero na sayo mitema yo kei nigele toto nizambe po amoni bapasi na biso baboti bayo pacho kobosana te mokumba bale kibalandi yo na nsima bisaba boti bayo tobandi koleme lobi tokoa yokotikala na bano yo zala responsable pacho batete na bonzeli oyo kelanga u pacho batete revenza la raison baningo kolanda bakokosa yo kenda poto yo salisa fami na yo mbongo tu ya kayu okotina na kin service yo kenda London banza ba fami na yo banganda tu ya Paris baeba komo na yo pacho batete kanisa moke batutaka tolote na mobali ya bato lukaya yo zoleki satangwa pa mama kreatali gablo na yo tika bajenda na l'Amérique baebi makango te baebi yo te respect na mama ya ndako obimaka na mobali ya bato ezandelisano ya balanda zelo saka na mama lobi baebi bien oza homme marié Bible pekisi te mibali ya bato masu lukaya yo tikelanga yanga tika yanga kayo na bato kinotilo mama susima oh mama na lelisako JP Maketo au niveau Mao Chechum Asso Matadi Papi Mila de Londres donc Bozé Belé Clara de Bruxelles Papi Biba mais c'est les mères de Bomo Soko Yogi Naboa Kiote Solola Poba Solola yo donc numéro JP Maquette au 089 61 35 323 Manu Alberto père des jumeaux Landry Mila père des jumeaux Pécho Bwengo mwana papa Bwengo Christophe Bwengo donc mbote na bino ba etu mayala qui me dit kandire ka Luanda la jomuzombo donc Rei Mbaka Iolo na kata Luanda donc mabor mobimbeza ya kobeba na minute tombe check jamais pareil toujours Talabana na la tikitoko papa chéri